Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville. Merci na ba Fidèdia. Merci na ba Fidèdia na nyoso. Merci na bino ba ebopesi biso confiance. Merci na bino ba oyo boza ko encourager biso. Merci na ba abonné nyoso tout ya Fidèle Dimo TV. Fidèle Story yango yo. Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story na Angola na Luanda. Fidèle Story na Libreville na Gabon. Fidèle Story na Paris, na Bruxelles, na Londres, na États-Unis, na Johannesburg. Fidèle Story partout. Film na biso e bandaka awa. Anniversaire moro malamu. Et sali 7 ans. Autres allés ensemble. Le kolara tokutani lobby. Oyebi na meki. Ya kotala yo chaque jour. Mais nazo comprendre ndenge nini te nazo linga yo na seconde. On dirait tolinga liga lelo. Vraiment nako mesurer bolingo ne lokote. Bolingo eleki ndelo. Bolingo yo eleki niveau. Na motema na ngai ezaka yo. Nazo sentir bolingo yo netika ya lelo. Bato babeti maboko. Mokolo moko nazo kanisa nakoko kufa pe okotikala. Non. Koloba bongo te. Ngai naza na assurance que to kozala to kufate. Ouais na kozala maboko na yo pona libela. Na kozala maboko na pona libela. Na okende pa ete. Ekosala mabongo. Ekozala penda bongo. Nangi na informer yo. Ozali destination na nga préférée. Na voyagé partout na mokili. Place mon côté. Oh nazwa kimia. Pe ezaka motema na yo. Motema na yo. Neza destination na ngai. Donc ozole kilanga na maloba. Bolingo na ngai. Oza pende sika na kimelaka. Ozali penda lumière na ngai. Oza kimia motema na nga. Na lota yo. Pe na lota ka yo kaka. Oza vraiment mobali ya bandoto na ngai. Oza papa ba na nga. Oza nzambe o nzamba apesa nga na se na mabele. Osalama po na ngai. Na salama po na yo. Nazawana po na yo za po na nga. Oh, za source na nga yo. Bolingo ezagu. Moto moko te akolinga mwasi lokola ya lingaka nga. Moto moko te akolinga mwasi ne bongo. Aza meilleur. Façon lingaka nga eza différent. Merci na yo pe. Bien. Ozali destination na ngai tango na la poste na kende kopema. Merci à quoi accompagner na chemin wana. Merci à cause de la reine ya vinanga. Merci à cause de la moisi pe lumière ya vinanga. Merci. Kaka ndenge ozalaka na côté na ngai, merci. Ozali signature ya vie na ngai. Na vie nango ezoya. Na kolingaka mutu moko teke yo. Nalingaka yo. Film pendeza film bolingo. Yo kabango. Ba Fidèle.
bane nyonso nazalaki ya meilleur ami na yo olakisi bato mpenza koza amoureux oza vraiment moto ya bolingo olakisi biso bapoeme olakisi biso toyebi kolinga mpe mwana mwasi aza mwana mwasi moko aza la plus heureuse olobi yango mpenza ke maloba oyo ebimi na motema ya moto yango nde esalaka misala bandeko na ngai basi ya mibali tolia tomela tosepela anniversaire ya ndeko na biso ya mobali oyo eza anniversaire te mais ezali jour ya bolingo film ebandaka bien tosepela ver oyo esangisa biso joyeux anniversaire ya ndeko na ngai ya mobali vraiment tosepela na anniversaire ya ndeko na biso ya mobali bolia bomela merci Fidèle Story musique tia musique tobina Crédit Shop Africa ememeli bacongolais solution mpona makambo nyonso to etali bandako na bino Crédit Shop Africa eyei na solution na yango olingi osomba télévision ya badimension nyonso kobanda na 32 pouces 43 50 65 eh bien l'homme du jour moto ya jour oh Collins merci vraiment mpona koya kosoutenir anniversaire na ngai yebisa ngai nini nakozala fier soki nakoki koya kosoutenir ami na nga mpe frère na nga te vraiment ozoflate ngai Collins oyebi naza makambo ebele me nalingaka baflateri te nalingaka baflater te oui bongama mpo eloko moko ya motuya vraiment ezoyakala mingi te epai na yo eloko moko ya important eloko yango nini yebisa ngai ozalaki nominé mpona gala spécial moko boye donc eza réunion moko ya motuya eza réservé na bato oyo baza puissant baza fort mais bato oyo mpe baza na makoki ya kocréer richesse mpe ya kozala bariche eza vraiment honneur ah oui eza vraiment komérite ozomérite yango désormais kombo na yo ezofigure na kombo ya bato minene mpe esengeli okota na kati ya cour de grand question ya suka nani yango amemi ngai na kati ya club yango okotuna mpona nini tandis que oza na ami na yo oyo aza liboso na yo oyo eza importe ezali ke kombo na yo eza kuna donc eza na eloko moko te koampeshe moto monene lokola yo boye merci vraiment ndeko na ngai alors ndeko na ngai film ebandaka awa epai wapi ndeko na biso asalaka anniversaire bafide bien film oyo eza kitoko film oyo eza gu film oyo eza elengo oyo wapi Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout Crédit Shop Africa société na bino oyo eye kofacilite bacongolais mpona kosomba biloko ya ndako Collins loba naluki na ville mobimba bisika nyonso na nzela ya nguya na nzela ya baveni
Commandant Neuf elakisi nini? Mwana mobali oyo moni aza na nguya, aza guerrier, azali moto ayebi ko produire pe ko reproduire. Aye awa pour akota na fraternité suprême oyo nazo présenter binoye Ebube. Hey. Bayaka na Ebube awa nini kokoma fidèle history Ebube. Oui monsieur. Les Kaliboso Poussana. Kolisi amemaka Ebube na kati ya temple. Fukama. Pour asala nini? Fidèle history na Kinshasa, fidèle history na Brazzaville. Fidèle history partout. Ba fidèle na ba fidèle. Filmo eza kitoko, filmo eza gu, filmo eza lengo wapi. Ebube yeyo bapesaka ye lamba ya rouge, carton ya rouge. Awe Ebube azali ko prêter serment. Olingi nga pe na prêter serment. Tika nga na pesa yo bonne nouvelle. Crédit Shop Africa epesi opportunité na ba cabiniste nyonso tout ya Kinshasa partout. Ozana cabine na yo, ozana maison na yo, bar na yo, olingi collaborer na Crédit Shop Africa pour na koteka biloko ya Crédit Shop Africa partout na 24 coins na 24 communes ya Kinshasa, na 4 coins ya quartier avenue na yo, benga bango na 84 70 14 447. Crédit Shop Africa epesi opportunité na bakinois bakinoise ya kokoma bakolo moto mituka mapango ya kokoma ba responsable ya kosomba biloko ya ndako na moins cher, ya kosomba ba télévision, ya kosomba ba congélateur, ya kosomba ba fer à repasser pe biloko nyonso tu oyo batiaka na ndako cash pe na mbongo ya muke. Soki pe oza na mbongo cash te okoki koya na Crédit Shop Africa. Tozali na avenue Mai Ndombe numéro 26 na quartier Wenze na commune ya Kitambo, direction ya Maison Mbungu oza mobimba. Benga bango na 84 70 14 447. Somba télévision na yo na Crédit Shop Africa. Awa kolisi ayaka na camarade na ye na fraternité na bango pona ko initier ye kosuka ndenge nini ekosalama nini na filme oyo yeyo pe azomela nini biso toyebi te. Fidèle history na Kinshasa, fidèle history na Brazzaville, fidèle history partout. Ba fidèle na ba fidèle na nyonso. Fidèle history yango yo bozotala to bozotala te. Toza toujours awa na temple et pa wapi baza ko initier papa na biso oyo auti ko sala anniversaire oyo bapesani maloba ya kitoko ya elengi ya gu ya bolingo na mwasi na ye
désormais okolata kaka bagi oyo mikolo nyonso mpona protection na yo. Bagi ekoki jamais kolongwa na misapi na yo. Eza d'accord, je crois que oyoki ngai. Bagi wana elongwa te na misapi na yo. Okoti na kati ya royaume ya bozwi mpe ya succès. Sepela. Chevalier oyo topesi yo eza ya yo, temple na yo yango wana. Kana oyo topesi yo yango ndeza temple na yo oyo kosalela na kati ya ndako. Esengeli toujours lataka robe na yo ya pembe, eza symbole ya divinité. Telema pe banda musala, sala musala na discipline awa eza botosi nde okoresir mpe okodemere mpo na libela. Fidèle d'histoire na Kinshasa, fidèle d'histoire na Brazzaville, bafidèdien na bafidèdien na nyonso, fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te son excellence eza vrai te. Contrat mosusu olingi nandimaki eza kaka coïncidence. Oui, son excellence naza vraiment reconnaissant. Oh, bosalanga confiance bokozala dessus te. Eloko moko na koloba bo compter vraiment pour na ngai ke na kosala musala malamu. Oui, nasalaka musala ya qualité. Oui, son excellence, merci pour na kosalanga confiance. Oui, merci beaucoup vraiment. Oui, na ko examiner pe na kopesa yo réponse. Merci. Contrat mosusu, oh nzambe vraiment aza kosala biso faveur na oti kosola na moto monene ya mboka oyo azo pesa nga contrat moko na rénover eza mingi. Ozoloba eza mingi. 176 école esengeli na sala ngani na kolandela yango. Okoloba ngo lisusu. Okomi grand. Tala nani ngo zobenganga président ya compagnie nationale ya pétrole. Oyebi ngoloba nini azobenganga papa azoka ba contrat. Oui, monsieur le président. Boni yokuna monsieur. Ndeko na landa film oyo ete ya yo pona bozui pona ba contrat ndio ndimi yo sacrifier vie na yo pesa molimo na yo pa Lucifer. Film oyo eza kitoko, film eza goût, mais film eza na leçon moko eza très important. Ba fidèdien na ba fidèdien bolanda film oyo na bokebi nyonso. Eza sonnette na biso. Mais na tongo makasi boye moto abandi kobeta porte eza nani tika na kende kotala. Non, c'est bon, tika na kende kotala. Oui, pesa ka quelques secondes bon na la muka. D'accord. Fidèle du mode de production, agence de marketing et de publicité,
qui fait la couverture de vos événements. Olingi basa la reportage ya mariage na yo, couverture ya événement na yo. Olingi ba lobe l'entreprise na yo. Olingi to sala marketing ya publicité ya compagnie na yo. Ndenge tozo lobe la pona Credit Shop Africa. Mais Bengak Fidé d'Immeuble Production na plus 243 84. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Ozolu kanani. Mobali na yo atindinga na pesa o voiture oyo cadeau. Yango yo. Félicitations. Aux assure que une adresse à Malam, oui, ça adresse oyo. Mobali na ngai chérie, ça vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur. Ozo mérité mon tout cas pe koleka. Oh. Et zalaki na mikolo na zalaki na lo côté mozalaki na ngai. O soutenir nga o aider nga. Tango moto moko te apesaki nga chance wana. O lingaki ngai lokola richesse moko na yo za nango. Lelo na pesi yo oyo. Sepela na yango. Eza yo, zamba pambula yo. Papa apesaka mwasi na ye cadeau ya mutuka ya cher. Ayebisaka ye nazalaka mécanicien ya pamba. Mais olinga ngai o soutenir nga na ki mécanicien na ngai o soutenir ngai o tika ngai te lelo o nazwi cadeau na pesi yango yo. Mais les questions allaient que papa continue na loge. Papa simbi bisika basimba kate lelo oyo akomi kopesa mwasi ba sacrifice message nini eza caché ba fide diable na film o na bokebi nyonso film eza kitoko film eza goût film eza kitoko yo wapi alors yebisa ngai muninga na ngai boni vie ezoleka ndenge nini vie eza vraiment formidable na ebisi yo succès likula succès ba contrat paille na epai donc ndeko na mbali na ebisi yo mystique. Ah oui, namoni naza surpris. Oui, yango nde sengele zala na bandaki kozela penda bozwi ya boye bozwi penda oyo na kozwa pe ezomata ezokende oyebi bolingo penda ya mystique bolingo oyo oza nango oyo epa na ngai ya komema ngai na place ya boye film eza kitoko film eza go d'ailleurs eza na rencontre moko spécial na semaine oyo na temple archevêque ayebisaki ngai nayebisa yo ozanga te na rendez-vous wana Collins yoka ngai nayebi te soki bolingi bokomisa nga pasteur masse de purification naza moto masumu informatika nayebisa yo nzambe atia ngai naza moto masumu Collins pardon bo purifier ngai susu ndenge nini eh bien omoni ndeko na nga mobali purification oyo ezosenga il faut yo kende kozala purifier nazala purifier donc nazo comprendre te ndenge ozoloba nazala purifier nakoma soki nani nayebi te comment yoka nayebisa yo
Et sengelo jeûner 3 jours avant jour de purification. Okolia te biloko mwasi alambi. Okoki jamais kolia biloko balambi na moto pe biloko batie mungwa. En réalité, okoki jamais coucher dans mwasi okosa rapport sexuel te. Aux affaires du monde. Nalia te eloko mwasi alambi. Eloko lambami na moto. Tope la kweza na mungwa. Pe nakoki jamais kobimana mostanga beno. Omoni ozokotisa na confusion jamais. Yebisanga vraiment. Biloko vraiment eza pasi ba condition boye. Bo changer ma condition hein? Ah. Zote na esengereza la privé na biloko o na lobby. Pour que esprit na yo za la saint. Pasteur Collins. Olingo purifier ngai. Ah. Pardon, tikanga na melanano, na raisonner makambo sima. En tout cas, toko koma. Mais c'est une bonne mosse na ngate. Naza mossa mukeo, azana jeune fille. Et bien que chaque jour alingara chaba, fona kota rara. Jour ya purification komaka, ba yebisaka ye asala 3 jours ako jeûner akolia te. Akobimana mwasi te. Filmo eza kitoko, filmo eza goût, filmo eza lengo yo wapi. Ba fide diana fidèle histoire yango yo bozota la to. Bozota la te avec moi votre humble serviteur, le président fidèle du Motozambe. Ah, jour ya purification yango ekokaka tondisa bassin oyo na mai na kozwa mai yango wapi pona kolongola na étape inférieure kota na étape supérieure. Esengeli bassin wana etonda na mai ya purification. Makila esengeli etanga. Makila esengeli etanga. Mais Collins ebisenga makila te. Collins azali censé te akomi biso makambo nyonso. Okomi déjà esengeli sikoyo biso moko to expliquer yo. Tokoti na esika oyo bato bakomaka banzambe. Nakoki jamais kokoma pasteur. Au salamate pose à la pasteur. Mais aux censé à kosala ba sacrifice, il y a purification. Sacrifice ya pasi. Et sengelo sala sacrifice wana. Papa a expliqué kinga makambo te, mais lelo oyo sacrifice neka se sengeli na sala. Moi sina yo, amaka. Oh non, eko sala mabongo te. Eko sala mabongo te. Oyebi que c'est impossible. Bokoyi kozanyo c'est pas na ngai, mais amaka te. Moi si na yo azash nzela oyo komema yo na kata destiny ya succès pe ya bozwi ya libela. Esengeli akufa. Ye kaka nde sengeli. Nzambe na ngai. Maître amaka aza vraiment force ya vie nanga. Bane nyonso tu milio ya liboso na nsima na vie nanga ye moto apesaka ngai mpo nasala entreprise oyo leo nakomi aza nyonso mpo na ngai. Bokoki kozwa nyonso nazoposede oyo naza nango, mais pardon botikilanga amaka
amaka aza nyonso mpo na ngai pardon osalaki serment awa ya kosala nyonso tu mpo na grand maître alors grand maître asengi amaka okopesa amaka soki opesi te okokufa dans 7 jours pesa amaka yango eza seule solution eyindaka bointervenir boloba boyede ngai bosola na faveur na nga boyebisa maître pardon bointercede mpo na nga boyebisa grand maître ki amaka aza nyonso mpo na nga amaka aza mosi ya vi na nga film ekomi elengi film ekomi gu film ekomi kitoko oyo wapi bana Kinshasa bobosana te Crédit Shop Africa epesi biso opportunité ya kosomba batelevizio na mbongo ya moke badimension nyonso tu olingi Crédit Shop Africa epesi opportunité ya kosomba bacongélateur Crédit Shop Africa epesi congolais congolaise nyonso tu opportunité ya kopesa mbongo ndambu ndambu pe ozwi congélateur na yo Crédit Shop Africa epesi opportunité ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali ya kokoma revendeur agréé ya Crédit Shop Africa na cabine na yo oza na bar ozolanda ngai ozali liboso ya telefone ozolanda filme oyo na ndako oza na cabine na yo benga Crédit Shop Africa okolabore na bango mpona koteka biloko na bango ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi kobuka na te kopi yango 5% soki client asombi eloko ya Crédit Africa na kati ya maison na yo na cabine na yo oza na 5% ya mbongo oyo client asombi awa papa azobeta lisolo parfois koloba o mpona nini azoloba te papa azobeta lisolo ndenge nini mwasi na ye abandaki koya kovisite ntango azalaki nano mécanicien ntango mwasi abandaki komemela ye biloko ya kolia ntango azalaki na pasi lelo papa akomi na bozwi papa ake kokota na kati ya bascience occulte basengi kaka limeme mwasi wana tolanda filme oyo na bokebi nyonso nazokanisa vraiment ke baparent no baza na bozwi baparent na nga baza na bozwi makasi papa na nga aza renommé na kati ya mboka oyo baparent no baza nda basage baparent ebele oyo baza na bana basi baza na 22 ans 23 ans baza incapable ya kotraite bana bango na bonne éducation mais oza mwana ya moto mbongo oza bien éduqué sikoyo oyebi ke na kobenga yo sikoyo chef amaka oza mwana moto mbongo film oyo eza kitoko bonjour monsieur bonjour madame boyeba leo mama boyeba leo papa boni papa fete eleki malamu mwamba leo aza nani ye komona ye bibe toza bami na ye toza kaka bami bama komona ye bibe aza ami na ngai toza ami ebube donc mokolo boye Cecilia ekoki merci monsieur merci madame papa na mama bautaka fete bakuti mwana bango na mécanicien papa na biso azalaka mécanicien comme si mama na yo aza agressif asepe na nga te na akobanga eloko te nyonso ekoma malamu akosepela na yo kaka Crédit Shop Africa nakoresir yoka naza baambition nayebi ke dans 10 ans nakoresir komi tungisa te ekoleka okoma malamu naza mince tala ngai naza vraiment kitoko
na kati na nga naza kitoko pe naza riche na ko réussir na ko changer adresse na changer vie na yo okoza na apparence kaka wana te oko changer na komi mécanicien par hasard oyebi na komi tungisa te naza ingénieur spirituellement et tango na ko réussir na kozwa visa na kotindo na Canada ok na Canada yoka okondima te oyo ozoloba oyo ozokanisa foko yebisanga ngo te mwana biso ya mwasi amoni ye moko pe alingi ye mais alingi mwambali sikoka nasala nini mwambali nani ese ozoyebisanga mwambali ese yo moko ozoyeba makambo ozoloba ese yo moko oza mato ya koyoka donc mwana na ngai ya mwasi natindi na Suisse atangi na bana ba ministre na bana bato moko ba PDG donc na minute azwa mobali oyo ya mécanicien donc ya mécanicien ekosimba te na yebi soki ekosimba te fongola miso na yo ekosimba te mwana wako bala mécanicien te donc olingi sikoyo na changer makanisa mwana ngai est-ce que yo pendo za sika akoyoka biso aza mwana biso akoyoka biso yo nde za papa banda ko blâmer ye zwa décision yebisa eke mo mbali wana za niveau na ye te tala na chambali wana est-ce que mo mbali wana akoki jamais kobala mwana biso za princesse tokoti kena mbali wana te ya mécanicien pe azobanga te aya na bilamba ba mécanicien na kati ya ndako alata na pantalon kolata te nalingi bongo te o alata na pantalon te bakene ba bokilo na pantalon eza choix na ye aza mourezi ya mwambali wana tika ye asala choix na ye na comment donc yo mda nazo comprendre te nazomona mda oza papa moko oza lâche oza papa moko ozo comprendre makambo te nayebi so déjà nalobi so ekosimba te nalobi déjà ndeko na biso ya mobali azokanisa ndenge nini abandaka vie na mwana mwasi oyo namemeli eloko moko nayebisa yo toujours eza mpona ngai te eza bolingo ozotravaille dire oyo ezokonte eza ke nasala mpona yo ozomérite mpona nini ozosose mpona ngai ozomérite yango oyebi ozomérite nyonso tu mpona ngai nasombeli bilamba olata malamu tala nazaka pauvre mécanicien place ya salité na misala bilamba na ngai ki mécanicien non oza roi ozomérite kozala considéré lokola roi na oconsidéré lokola roi moto sosengelamo lokola roi lokola nga ozali roi moto sosengelamo lokola roi oza vi na ngai oza raison na ngai ya kozala oza vi na ngai nyonso yango eza yo mama apesaka mwana mobali bilamba alobaka na ye oza roi bolingo oyo bolingo eza gu soki balingi yo eske mwana mwasi moko akolingo boye asombelo bilamba andima na famille ya bozwi aya kotalaka yo mécanicien na kisasa oyo ayebiso teke tu n'es pas mon niveau eza niveau na nga nasalaka awa nalalaka awa donc na kati ya mituka nde nalalaka olalaka osalaka awa normalement mpe olalaka awa mikro nyonso wi nazo koma osalaka nde nini nadebuyaka lokola mobali vi ndako eza cher awa nasalaka mpe nalalaka na kati ya bandako oyo ozomona eza kaka mituka
ouais lobi na kolukelo mo appartement moko fandaka non eza possible te omoni moni ba moustique awa eza problème te omoni yaya na kolala awa na yo nalobi ke ozala wana na ngai amaka pardon cause na yaya na kolala wa na kolala na yo ya kovanda na kolala lelo na yo na bangungi na kolala wa oh tika ya kovanda na mema yo ya kovanda komemanga te naza kilo oh yaya naza kilo komemanga te ya kovanda navanda ya kovanda ya kovanda okobuka makolo na ngai yo bolingo yo ekomi ya makanisi mpo na nini parce que papa bonjour mwana ngai ya mwasi bonjour monsieur naza awa na ngai na ebaka ke mwana ngai aza bien oui monsieur papa na nakoki ko ok tokokota ensemble tokokende ensemble tala niveau bolingo ekoki kokomisa mutu mwana ya moto mbongo mwana ya ministre mais merci vraiment comme na ngai ebube naza vraiment moto ya bozwi te naye kaka na champagne oyo mpona koyebisa bino kinalingi mwana bino donc mpona kobala mwana nga oye na bouteille moko ya champagne non eza whisky jani na whisky ka bouteille moko tika na tuno nano oza famille te famille oza famille te oyebi combien na dépenser mpona mwana nga mwasi mpo oye lelo na bouteille moko mpo bala mwana ngai ekosimba te madame kotomboka te mpona ngai mais nayebi ke ekosimba eza nde bolingo nalingi mwana na yo mais naza nde na mbongo te soki nakomi na mbongo eza ka symbole nakoya kobala ye ndenge yo olingi ndimela ngai ekoza kointeresse nga te nalobi ekosimba te okobala mwana nga ata symbole wana kondima te Cecilia tika mwana ngai natike nini donc alobi eza na eloko te kaka eloko asimbi wana donc totika ye abala mwana biso na bouteille ekosimba te naza d'accord te naza intéressante te amaka filmo eza kitoko filmo eza gu amaka mwana ngai ya mwasi oyebi mwana mobali oyo oui papa aza nani aza chéri na ngai mwana mobali oyo aye na bouteille oyo ya masanga azosenga bala yo na accepte mwana ngai ya mwasi ube na accepte te oui papa accepte masanga na ye oui ok nakobenga yo après kende amaka kataka makambo bandeko oyo nyonso eza makanisi ya papa na biso azokanisa place awuti na maka kaka maka oyo asunga ye andima humiliation kaka maka oyo basenge na sacrifice yango papa na biso azo raisonner ba bien faire ya amaka film oyo eza kitoko film oyo eza gu ngani mama na ye soki nalobi aza mwana nga mwasi aza mwana nga moko ya mwasi okozwa so na ye toza na mbongo te kende koluka basi mosukuna tika mwana ngai oza mbongo te nakoyebisa bandeko na ngai
oh mon balo à lobby pe na ko soutenir ye na ko occuper ye na nyonso pour que azala mobali pe asunga mwana na masa za swena ye. Donc on a évité ce qu'on zo mona ozo sala na évité ce qu'on zo tala ozo sala ozo linga sikoyo o soutenir musoba oyo. Hein? Merci messieurs. Merci. Papa na biso azokanisa ndenge nini alingaki mwasi na ye niveau nini oyo amaka se sacrifier po na ye nini yango zo marché te chérie. Oza vraiment sérieux mais yebisa ngai hein olela boete hein olela boete tozalaki na pasi mais leo tokoma na bozwi siko ozolela mpo na nini yebisa ngai pardon chérie partage na nga pardon mpo na bana obe nini mpo tozobota te bolingo papa bolingo esali nini papa ese motu moko alobeli yo mabe nini yango amaka oko comprendre te soko yebisi nga te na ko comprendre mais yebisanga mpona comprendre pardon motu moko asali yo mabe yebisa ngai oko comprendre te oko comprendre te amaka tifalelaka mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai oza na mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir.
Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèlement Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook, Fidèle Mauve Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Fidèle Mauve TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok, Fidèle Mauve Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de la promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour na kosala, base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidèle Mauve Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Les pasteurs, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Mauve Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, maison à kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Mauve Production. Fidèle Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Mauve Production, c'est la réussite de votre business. Parfois, na vie oyo, zamba pambolaka bato na makambo mosusu. Oza vraiment lipamboli mpo na ngai. Film eza kitoko. Film eza gu amaka oyo eza nini? Courrier oyo eye na tongwa lelo. Ofungoli yango te? Non, na fungoli yango te. Eze loko eza yanga te. Bayaki noka na tongo. Fungola yango. Ah, bien sûr. Na okolo bango ata na sima na yo. Ke ozali mwasi malamu. Ozap na mwasi malamu. Batimelaka papa na biso lettre. Lettre za nini papa atalaka lettre. Atalaka mwasi na ye. Osombi lopango po na ngai. Eza façon na ngai ko biso merci. Oyebi. Opesi sens ya vie na nga. Donc na économisaki yango na sombeli lopango. Na destina sombeli lopango na tina kombo na yo. Po opesi nga kimia. Oza meilleur, mobali moko oza meilleur. Oza sengo koleka mibali nyonso to esengo leki ba esengo nyonso. Oza mosi ya ndenge nini? Nasali ni pona mérité oyo. Eloko ni nga pe nasali pona mérité yo. Bolingo na yo eza fort, eza puissant. Bolingo na yo koki pona ngai. Bolingo na yo eza nyonso pona ngai. Bolingo na ye pesi nga esengo. Bolingo na ye za refuse po na nga. Bolingo na ye sifi po na ngai. Oyebi ke olingaka nga yango nde koki po na ngai. Nga pe nalingaka yo. Oyo eza kado oyo nasala yango po na yo. Nakosomba lisusu koleka po na yo. Camarade oyo atie ye na erreur ye yo.
camarade oyo amemi ndeko oyo na temple lelo basengi ye mwasi oyo alinga ye mwasi oyo balingana koleka osombi mpenza ndako mpo na ngai awa papa azo raisonner en attendant papa azo raisonner tika na betela oyo lisolo ya Credit Shop Africa Credit Shop Africa les seules compagnies société oyo ezo faciliter bakinois na bakinoise bastabiliser bandako na bango osomba mutuka na crédit osomba moto na crédit osomba télévision ventilateur osomba faire à repasser na crédit oza na mbongo kashi te okoki kokende na Credit Shop Africa okomisi kombo na yo okomi kopesa mbongo ndambu selon eloko oyo lingi donc nakoki jamais kosacrifier amaka nazokoka te parfois na vie oyo ezalaka ya motuya kaka nde oyo diable asengaka biso diable azosenga tif kana yo asacrifie mwasi na ye esa kosacrifie ye ebube oyebaki eke oza na prix moko ifo futa ozondimisama eke bozwi oyo nyonso tu oyo ozala yango lelo eza kaka gratuit nazalaki confortable na situation na ngai mais oyebisanga kaka eza association eza richesse eza différent kozala na moyen de vivre na kozala na richesse eza biloko mibale oyo oza nango sikoyo eza 10 fois koleka oyo ozalaki nango tika kozala ingrat eleki mbosi na ngai te Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Ebube. Ata soki nazoka paso yozoyoka. Esengeli oyeba. Eza bongo eza loi pe okosala ngo bongo. Ba fidèle na ba fidèle nyonso film comme lengi. Oh na nini oyebisaki nga avanté po na nini nyonso te ezalaka ya koloba te badestin eza différent bato ebele bafutaka basacrifice bato ebele bandima kosala nyonso tu tika nayebisa yo vérité nabimaka na mwasi na ngai te bayebisa ngai nabimaka na mwasi na ngai te nabimaka na bapede bana mibali alors osalaka nini na mwasi na yo ndenge obimaka na ye te eza mibali nga naza deux fois bato deux fois filme na bino yango yo eza pasi baboma kimobali na ngai epa mwasi na ngai esalaka te mwasi na ngai mpe acomprendre nga Collins amaka aza nyonso mpo na ngai pardon solana grand maître atika amaka aza nyonso mpo na ngai yebisa grand maître solution nyonso ezali
ndeko na nga mobali solution ezali question ezalaka ke nani oza nango mposa ya kochange na place ya Maka olingo change nini ayaka koplaide pa grand maître na ye na conseil sacré oyo ekangami na serment na ngai mpe nzela oyo naponi na ye kolandisama motema na ngai eleli na prix oyo bosengi nasala parce que bayebisaki ngai yango te liboso oyo bozoloba wana eza mwasi na ngai mwasi oyo akufi mpo na nga abundi mpo na nga ase sakrifie mpo na nga kitalatala oyo moto atalaka amimonaka mpe oyo yamonaka ezalaka ye ntango ofongoli monoko yeba mpe kitalatala monoko ekofungwama oza na shwa te esengeli osakrifie ye akende zwa mpe sala yango ebele ya bato bamikotisa na kati ya baconfusion na kati ya mabulu oyo bakobima te esengeli oboma mwasi na yo ye nde azali nzela ekomema yo na bonheur boma ye oza na shwa te boma mwasi na yo amaka papa babisaka ye aboma amaka amaka yeyo abimaka papa alinga tuba papa atubaka amaka makila ebimaka awa eske amaka akokufa to akokufa te bafidedian na bafidedienne tolanda filme oyo na bokebi nyonso fidèle story okoti sikoyo na destiny amaka yeyo kuna pe deja bachubi est-ce que amaka akokufa to amaka akokufa te filme oyo eteya yo filme oyo elakisa yo ke à part Jésus Christ de Nazareth lisungi ekouta epai te soki amaka azalaki ata na vie de prière parfois alingaki akufa te amaka yeyo est-ce que akufi to akufi te filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali bafidedian na bafidedienne nyonso fidèle histoire yango oyo bozotala te tika na betela bino lisolo ya Credit Shop Africa Credit Shop Africa epesi opportunité na bacongolaise nyonso ya kostabilize bandako na bino na Credit Shop Africa oza na possibilité ya kosomba biloko nyonso tout électroménager télévision congélateur fer à repasser cuisinière nyonso moto mutuka na Credit Shop Africa Credit Shop Africa epesi opportunité na bakabiniste bato nyonso toza na bar na yo Credit Shop Africa epesi opportunité
ya ko gagner ensemble ozana bar na yo ozana cabine na yo ozana shop na yo benga Credit Shop Africa bo collaborer yo comme vendeur ya Credit Shop Africa benga bango na 84 70 14 447 awa baka kosala cérémonie ya mwana mwasi oyo balie amaka awa le amaka ekosuka wapi filmo eza kitoko filmo eza gu bafidedien na bafidedien na nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te esengeli ozala fort ndeko na ngai ya mobali esengeli ozala makasi esengeli ozala makasi amaka akendaka amaka azalaka sacrifié papa na biso yeyo après avoir sacrifié amaka nini kokomela ye tolanda filme oyo na bokebi nyonso mpona kozwa intégralité ya bafilme oyo abonnez-vous massivement na Fidèle d'Imove TV chaîne YouTube du moment chaîne YouTube oyo bakongolais nyonso bazo préféré kosabonner mpona kolanda bafilme ya président Fidèle Dimotonzambe bien interprété par moi votre humble serviteur le président Fidèle dit l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment papa Nabiso a sacrifié moi sinaye mpona bozwi a sacrifié amaka mpona bozwi nini ekokomela papa na biso ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali landa filme oyo na bokebi nyonso filme oyo eteya yo malgré nyonso amaka sala mpona papa oyo mais papa oyo andimi asacrifie amaka amaka azwa papa oyo mécanicien alalaka na garage amaka azwa papa oyo mécanicien aza lesika ya kovanda te amaka abundi lokola mwasi ya bolingo amaka asali nyonso mais papa lelo akoti na bascience occulte basenge amaka choix eza te apesi amaka lokola sacrifice filmo esali mpasi epai ya trésor ekinto aitebe mwana nzambe papa social filme oyo esali mpasi epai ya servi Fidèle filme oyo esali mpasi epai ya mama Aisha Tadi mama na la grâce na jafete tika na betela bino lisolo ya Credit Shop Africa bana Kinshasa bana poto partout dans le monde bino baye bozolanda biso na Fidèle d'Imove TV Credit Shop Africa efacilité bana mboka pona kosomba biloko olingo somba mutuka benga Credit Shop Africa olingo somba télévision congélateur biloko ya ndako olingo somba moto mais benga Credit Shop Africa na plus 243 84 70 14 447 atoza na mbongo ya kokoka te Credit Shop Africa epesi opportunité ya kosomba biloko en crédit opesi mbongo ndambo le reste ozopesa malembe sikoyo okomi na niveau esengelaki okoma richesse ya sika bozwi ya sika banda nasangaje napesa 100 millions de naira mpona ebube nasali don ya 150 millions de naira mpona ebube nasali don ya 300 millions de naira mpona ebube nasali don
Il y a 150 millions de naira pour na eboubé. Pour na faire naïe. Na ami na ngai frère na nga na PCB 150 millions de naira pour na ndeko na ngai ya mobali pour na ba activité na ye bana ya lumière na sali don na kopesa yo 500 millions de naira. Boubé a commis na bozui. Pe na part na biso équipe. Topesi yo. Donc, il y a 3 milliards de naira. Awa. Ba monta oyo pardon botikana betre bino masolo ya Credit Shop Africa. Pour ba monta oyo ezobeta ngba. Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Merci na ba fidélien. Makambo bandi porte fongwami yango moko ba fidélien na ba fidélien na film comme lengisikoyo papa lalaka amoni film amoni porte fongwami wana nani. Est-ce que amaka ye est-ce que amaka kosala ba eve awa nani wana ni nani azaona amaka amaka yaka amaka pona nini obomingai pona nini sacrifier ngai napesa yo nyonso nabundi po yo koma lelo mutu pardon kosalanga mabete nabondeli yo kosalanga mabete o pardon nabondeli yo nabondeli yo merci Kinshasa, merci Brazzaville. Première partie à film na biso suki awa amaka après